associations. On apprend tous les jours. So na libumozo simba papa bien ta olia malamu te ba ke aso akutela ba mama lo ba mama Angel. Yo ko ibo mbali ya bato Na yiba. Ah bona bilubo boy. Allô, bonjour. Quand on a bagué dans la copine à la maman, on a copine à papa. Et nous sommes venus pour le mariage ensemble chez moi, maman, il est à Nitou. Donc, maintenant, on peut dire merci, on a fidèle, on a abonné, on a surtout, on a besoin de s'ajouter pour s'abonner pour l'émission pour le mariage. Nous avons fait une émission, on a fait la rencontre, on a monté, on a fait la rencontre, on a dit, on peut faire la rencontre, on a dit, on a dit, on a fait la rencontre, on a fait mais na sali na habité malgré moi il a offert la sans jeter na c'est la bonne émission batala. Merci beaucoup na maman Hortensia na Orléans na peso vraiment ba gros bisous maman Hortensia malgré musique na zoma un yo soka kozo koma là yo sala nga plaisir. Merci na ma Pauline na Lianda yo kundo tiki na te maya moi vraiment ba gros bisous ka ndenge ko solo la kiki nyaka ezali frère a un sera lo sambo ka moi prière na prière ma Pauline na yo a moi te prière les autres. Merci beaucoup na Matina Bumbika na Dallas. Aya na ngaya Tina Bumbika na kati ya Dallas ya merci hein. Na moni ba biso tinelinga na ba kero tinelinga esalinga bien ce petit Sandra na kati ya Londres na peso biso. Ah Sandra na vendre na poto pesa ngelo côté na Kinshasa tinelinga lobi na ngati ata carburant. Sandra na London. Sandra nzamba c'est là vraiment ébélé. Na zo ki en tout cas nous ça me dit maman na moni vraiment en tout cas maman wa carburant. Parce que si vous avez un Afrique, vous pouvez vous dire moi tu es soit on a porté votre pété, vous n'êtes pas Afrique, Congo moto, en tout cas vous sommes à Londres. Merci beaucoup pour na carburant na ngoti la kinga na cheki pe carburant. So hotel pe monsieur mon akenda kina njili kuna na maternité na kende kotala ba mama oyo ba bota ki ba negele na maternité kuna beaucoup mon appelle monsieur mon ko boyo na pe na orphelinat kotala ba na o ba ba orphelin le mo boyebi monsieur ko pour le mariage j'ai monsieur mon ya famille ndenge na lokoka mo tout temps j'ai monsieur mon ko ya famille tout ça la mo ko na obetu sate mais kona ko bongisa merci pour ba marque na bino pe o ba pe certainement ka maman ni to ay fa ko sa bo so la bo na mo ba musuba lobi maman ni tout ndenge ozotambola wana kaka ozomona ka bato ya dendo koti ata mwa $30 osomba dendo eza mabe te eza malamu me yo moko so otinenga $30 wana est ce que nga na kokolia dendo $30 nakoka te yo soko otini $30 obi mama nitu omoni place ono okendeki na dendo wana nga natini $30 nanga okende kopesa moto ya dendo nga nakoni $30 wana na okende kwa moto ya dendo na kopesa ye nazwi image yo moko moni ndenge napesi moto ya dendo wana $30 mama nitu tika liboko makako liboko makasi loko asia tula boye ndenge nini ntango naokende osala émission ça ne veut pas dire que il faut nazala kaka na mbongo nasombe bongo soki nasombi na ye po yo mona kaka bon bino nde soki bato botindaka moto asala so makambo na nkuku te bible elobi ke soki liboko ya mwasi opesi ya mobali eyeba te mais bino bokomosala ke soki sikoyo natamboli nasombi sikoyo na bandolakisa nyonso tu oyo nasalaki boye nalakisi mpo bokoma tunde bokomaki wana teke o mama nitu tika kokosa bato olobi kaka ke nazoya mais eza lokuta te so nayebi nazoya soki nazongaki mosu kamera ekataki charge esili yo oyeba ndeni oyeba te kamera ekataki charge esilaki mais en tout cas merci beaucoup mpona sepe na moni ke bozolanda vraiment ba émission en direct de Kinshasa ba émission eza ebele la fois passé bouta kotala na ozolaki bino mama Caroline oyo asnap asala bino ba émission ya ba mama mongo ndenge balambaka poli ya mosaka parce que wana nde eza komokosa mama ile ya niti kunde tobalanaka boye tokutanaka bikolo na bikolo oyo awuti na ekolo na ye awuti na ekolo na ye epui bana tobuti bazobana na babikolo kiliki bikolo ndenge na ndenge alors bato na bato bazalaka na barepas na bango baza na baplan na bango spécial oyo balambaka voilà pourquoi mama ile ya niti ntango nayaka awa non seulement nafuti billet ya avion mais nasumbaka biloko soki komona chaque fois place nyonso nazoleka nazolamba yebake mama ile ya niti acheki liboko na poche abimisi mbongo mpo basomba biloko wana mpo tosala nini tolamba yango donc ezaka mbongo nga mona abimisaka na poche nasombi biloko déplacement ya moto adeplace ayepai nga nazali ou bien mpe na déplace akeka moto eza kaka basacrifice mpo nasalaka nazasala kaka mpona bolingo mpo nalinga bino kaka nini parce que on donne ses connoncé c'est quelque chose qui est en moi nakoki ovanda nango kaka boye te nabimisaka yango mpona bafaire mpona bajeune mpe na biso baapprendre na mpe bato bana kati ya mabala mama Solange ma soeur à moi mama Solange na kati ya
ba gros bisous à toi na mon ko benga ngani so mo no yamba te ou bien er mo ko zo benga so na connexion et ça la te na ko ka ko répondre c'est maman si tu m'appelles des gros bisous maman va faire ngata en tout cas ba gros bisous ya ngande quoi wa ko ba gros bisous alors lelo siko na yambe ni bino maman na nga musiku awa aza maman Angèle na le potu na yebi ekolo na ete fona tu na yebi ekolo ni ngape ko luka luka wa ko luka luka na kende ko se kende ko ati ko luka luka na ke ko temela maman Angèle donc na zo pesa maman Angèle bambo tene maman Angèle bonjour maman bonne maman ça va oui ça va kimia oyibinga kaka na ko luka luka po biso batota mona caméra na micro ko luka luka kaka na tuni kaka ngabi na besoin ba recette boye naza na besoin ya koyeba ba recette po oyebinga naza moto nasala mosala mabala na service traiteur de coiffure la providence nalambaka na ba mariage en fait naza moto événementiel okoza pe na moto na poto kuna zobala oyebisa kokende mosika te nzo numéro mameli ya nito plus 33 6 15 31 69 90 abengi nga nake nasali libala na ye donc yango nde sikoyo naza mposa kobatisi ba mayele ebele auprès na bino bamama auprès ya bayaya koyeba la spécialité mosusu mais na kokosala ngo pe na ndenge ya nkuku nasala ngo nga moko mais na motema nzambe apesa nga mwana sala ngo na nkuku eza te tobimisa kaka bato nyonso basala nini bamona baprofite nango boni mama kimi ezali natungisi yo te otima mosika ça va ah d'accord bongo sikoyo eloni okoyeba bato baotala biso oyo explike bango elubu na biso ya lelo ofet bato baotala biso lelo elibu eza ya sikapi bato nyonso bayebi ke nali ya pondu eza ya cuisine africaine na motu aza na façon alambaka ekolo na ekolo elambaka ndenge na yango mais oyo tozolamba sikoyo eza ya ekolo te ezaka bacréativité tokokoloba parceke nga na na cuisine nga aza pe na service traiteur c'est grâce na ye azali pe awa merci na ye donc tosekombinaka aire moko kozala na ye pe il y a un plus c'est pas na nga pe un plus c'est pas na ye ndenge pe naoza un plus c'est pas na yo mais yanga sikoyo nazwi na nkuku te na bato baotala biso pe bango mpe bazozwa ngo ese eloko te bible elobi na biso ntango topesaka nde nzambe asala nini azoselaka biso likambo te mama merci ifanda ye na ye tozosolasolola tous ka yango soki tolamba yango kaka tomate nani soki oluka mpe tocreye biso moko toparla te toyaka omeka tomeka yango pas une grande quantité mais tomeka kaka tozwi soso tozwi makuma ngombe tozwi mbisa kokauka soyo mo oseki kokokatisa komson na kati olambi ezaki bien ezaki bien tokomotobakultura pondu balamba ona soso pondu balamba ona mabungu ndeka pone tozaki alors tolamba yango pena mingi mais ce qui est vrai bato babauta basuka kasolami pondu c'est pas l'un de tout mais ils ont appelé un peu tout ezaki nde tolamba pondu que c'est ça moto moko asoso linga na baimage kuna mama nitu yo oliotiaka ta 30 euro na poso osomba dende bazoyeba te mboko 30 euro yango sese elambasa ndenge nini bazoyeba te epai nyonso nazoloka olekaleka awa olekaleka biloko nyonso partout na olambisa nyonso na obimisa mbongo na osomba olie kuta asepela que moto il faut avoir l'amour pour faire tout ça maman jeune nakosi et puis na yo pe bolingo longo mosika na moi po yo niso ya bolingo nzamba pambola c'est quoi olingo banda biloko na biso ngo oyebi ke nga mpe na moto ya cuisine nga mpe fopisa ngele wana asala na sele nakata matungulu nakata matungulu nasikoa na maboko ok maman Angèle amoni awa pondu papa ya kotala ozwa mbisi yango toza na mbisi na te eza mongusu na mongusu baboka mai bien okota mai mongusu toa na mbisi yango toa na mongusu awa mongusu toza na soso na mbisi yango wana na bumu tolamba nyonso na kati ya pondu na biso oyo baépice eza approprié eza na aubergine, le chef na biso eza na oignon, poivron, ciboule,
Philippine à tout le monde, n'a plus à y et si vous le bango bien Ndembi. Bongo le bango si vous tika boyo manger boni pe boyo na ni français. Les gars ba pour les gars français ndembi. Ndembi mais la moi la moni poireau hein. Poireau. Bon poireau ça là tout qu'on peut causer il y a pas de problème. Donc attendez déjà si vous ne savez pas on va faire poireau ça ne dérange pas. Ah d'accord. OK. C'est bon alors. D'accord, ce que tu veux que tu banda recette na biso. Ah d'accord. OK, d'accord maman. Tu t'as donné à commencer. Tu te l'as on dit que tu as combien ma belle na mona kita. Na mona na ta na université na vile ni komela. Na tindite, na tindite. Ah. Quand tu te dis que tu vas pas me rendre comme ça pour bien. Asana ni mani pa yendo aya le na buka. Ah moi tu kana sa binga yo tika taka bilo ka pito tika la ki yesa ki bien tena na loko. Bona de. O zeni na pito Zele ma copine à moi. Ma soeur à moi. Madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Madame Aurélia. Nancy na ngai. Mona Nancy. Anje. You are defi. Ata la defi mingi tete. Defi. So on va Anje. Ah Nancy. Ya so. Ete. Ah demo mkema anje. Osa balwa. Ya tuko pondo. So ko tuna na bela. On va ça mala. On a deux bela. Quand on monte tout temps, tu connais pas algante. On va faire algon. Algon on a cassé. La tchèque on a ça oreiller. Mais ils sont pas nappés. On va aussi quoi. Quand on dit que pour nous on a obéi. Il y a dans un mois on s'est habillé. Et dit oh yo. On dit mais pourquoi ça va tout dans tout pour nous. Il y a bien. Maman. A dit la maman dit là au tout. Ça va là. A dit à tout là. Les moments de souper il y a tout pour nous on a obéi. Parce que la caméra c'est vrai. Dans la balle. Est-ce que tu vas laver un petit peu? Tu sais bien que c'est fini. Dans la cuisine, au moins tu as bien là. Tu as bien là pour nous, ça va nini? La belle, la liga raté. Pour tout ça pour nous. On a bien là. On a tout ça pour nous, on a la belle. Parce que là, on a tout ça pour nous. Mais c'est bon, comment nous avons? On a la responsabilité. On est là, bien. C'est pour la mobile, hein? Bon ça. On a choisi. C'est pour la mobile. On a choisi maman. Va
Ata kuna to za punda papa na tuta ke. Nana lipo na ngaka kuna. Lipo na ngaka kuna na pa kale na tuta. Punda ndo shiri. Na mbele. Na le shira ubi. Shenanga. Oh yes, umone. No. Ayesa. No ya. Kale. No ya utala. Ayesa. Ahora ya mo ba tole ya mo ba, sino nga ba si papa la wes. La wes ni boy ba nta. Makasi ya. Donc sikoyo mabumu ngo to chonka na kati ya pondo na sia nzungu to che mabumu. Zana maman Angèle, s'il te plaît hein. S'il te plaît maman. Non. Eh Seigneur. Tomola nzungu na maman. Cha alikolo, s'il te plaît. Merci. Et voilà, sikoyo mabumu hein de bozotala awa yeida na Orléans kuna ça va hein c'est là que suivre moi na dans des total siko pondo ninge za boye mabumu ekota na sebo moninge maman sokoli mabumu ne sokoli mabumu très bien allez achango na se na nzungu azusko pondo oyo ngamu na tuti pondo hein allez tobaki sipo maman jenga tuti pondo awa boma Ngama tuta kite maman jenga na bandaki nakati matungulu kasi ndima pe moninga bongo yo nanga vraiment donc c'est quoi yo mabumu na se pondu likolo ya mabumu après ce que to kendo la ko baksane c'est que to ko na toka après to yo baksa soso après to baksindisi mais maman Angèle soso za makasi moye ba to kanzela mo peza te poso makasi wana will kit kasara pe makasi ti za makasi on ekati ana tana ya d'accord. Donc nous commençons pour nous abuser vraiment tout en pensant bien, hein? Tout en pensant na ndembi, tout en matungulu, tout checker en moi poivron, tout checker courgette, bilo on se rende tout checker ben. Tout cap, tu ko tout checker ma boum nase, pondo likolo, et zo kende sko kotoka. Bon mote hein? J'espère que on est tapo ça non. On est tapo toi non ah ouais. D'accord. Et quoi ta moto? Na moto poussa na ka kuna maman Angèle. Foto za musika te hein. Voilà. Maman Angèle, ça la pousse les migota tout kana na komi rouge. Maman Angèle, tika yo evi ba pembe oyo za ba problème. Ba ki sango mo lo mona likolo. Poussa ka en tout cas, on kino bien en tout cas na. Rouge mbala moko. La batela moi pembe hein. Batela. Maman Angèle, kana fandi c'est bon. Na nga musika te. Azia pola de. Moi c'est musa neka kusika. Ouais, tetala nga ona bana lembela photo c'est mula bana ya. Moto hein. Dia bisa na ngomba. Jana pesa.
osala sasa oyo okati yango mike mike mpona oyebikinga mpe na lingaa boye moi baza bato mosusu mwa atazola mandika ati tala sasa monene tala lipa epesebela nango te ala preferaka boye okati moke ntango olambi yango omotala fasita komi yango omona monene makono mwasi mombiki ezwi bien te Mbiki esola mosala mpenza sesalaka aolakisa bato eloko kasi ngai mpe nayebaki yango yebaki te naza baprendre oyo ekota na meni na ngati na la providence kuna ekota na meni soki omoni nde bato bazalaka koko bamartage za mariage coutumier nde bayemaka bakolo bango peut ezala recette na nga mpenza par rapport à tout ça. Wapi mbisi mama? Mas eu não liga aqui. C'est quoi mille, c'est quoi mille? C'est quoi que pourquoi t'as la peau? C'est quoi que tu mets ici là? Oui non. Tiens, merci pour la chemise, hein? C'est calme, tu dois pas. C'est calme, tu dois pas. Merci pour la chemise. On dit que la monnaie, il faut vraiment pas te faire le plus. Tu dois pas ici. Le gros de ma chemise. Merci pour la chemise. Chemise de ma chemise. Munguzi wa kuiba umela nazaka nilengi moko isi oyo esisa fufu tika on apprend tous les jours. On a un amour à faire les bosses. On va bien, il faut l'autre. Il faut l'autre. Il faut l'autre. Après ça va couper. On va appeler Angèle. Hein? Comment Angèle? Pour la moyenne non, le bâtiment. Pour Angèle. On a fait ça. Parce qu'il a été. On a appelé un homme à la salle à en fait, on va faire quoi? Après ça, on va accepter la providence. On a raison pour Angèle. toka banda pole kotaki na lutu te nini te mabumu ekoti na kati polo likolo ototie mbisi na soso ozaka na lia un mona wabanda kichaso nasila lokona na 15 kilo de plus mama jamais na olia mokie nangisi olia mingi te asambi eleki te oya monene yakakende kokona oyani place Maman Angèle, na moyo ndenge oza kuna boye nga na osenga sikoyo na réalisateur nanga Jérôme Mbouya
Jérôme m'a pas tel quoi, il y a maman à Bango. A fait balancer ça na service peut-être de conseil à Providence hein. Il faut moi na musala nga. Après nous on va continuer pour l'amba. Il y a pour nous Angèle hein. OK. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la Providence. Na ba fête na biso mieux surtout. Tout nous sommes soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nous prenons na ba et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la Providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, bah CD, bah cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, n'a yo muto ngo bana. Na yo muto so bala que nous anniversaire à libala na yo. Une seule adresse. Na yo muto ko kisi soki 18 ngo anniversaire na yo. Je dis bien une seule adresse. Oh yo zo ki bak. Oh yo obani ministère no passer c'est premier anniversaire église. Maman ni toi zali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la Providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la Providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Bon, la mafuta est belle, mais on a fait ça. Mais les blocs on se continue à faire dans la place sur la moule. C'est un livre de Ah, on va faire un film. Bon, moi, je vais regarder pour qu'on a pas gagné. Eh, je n'ai pas la table pour nous. Je vais prendre un. C'est quoi nous la monnaie banda pour nous baloli des chevaux. C'est quoi des beignets? Oui, bien. Hein? Beignets. Mais bien sûr, tu l'as fait vite là, la monnaie des chevaux. Ah, on me quitte bando banda. Que me quitte mon côté. Elle a vécu mon. Mais ça va. Là, ce qu'on a dit beaucoup. On a eu à ma paix. Bah ça, bon, on a venu là. On a dit qu'on ça va faire. On va dire mon côté. On va dire on a. Mais depuis les arts. De ma case. C'est la moto. Eh, mon barrage, la moto.
C'est tout le monde. C'est bien, attends, moi, tu viens de la rampe. Je sais bien, tu vas pas moi, après, ça se bien pour la santé. Qui dit ça? Comme ma soeur, on a fait notre bébé, maman qui est la maman. Voilà. Il y a mon débat dans tout le monde. C'est bon. Passa uma sangue. Não. Sai na minha papá, fazer na mulu. Ah, tá mais. Eu sou bem assim, não como com. Ah, eu sou bem assim. Vai. Ah, vai, vai, volta também. Foi bien. Quelle est la vie, ça m'a compris. Allô, bonjour, maman Eliane, service traiteur de Conseil La Providence, la présentatrice de l'émission Prépare-nous pour le mariage. Mon mariage, maman mariage, maman mariage, elle m'a dit Liboumou. Si on a Liboumou, Simba, papa, bientôt, il y a maman mouté, qui a sorti la maman, maman Angèle. Il y a quoi, il va me bailler à bateau, hein? Ah, bon, Abilou, boy. Hein? Il y a mon nom. Il y a mon taïba. Le banana. Oui, Biké, on a pas de zuya. Et donc, chaque jour. Donc, Jérôme, on va approcher s'il te plaît. Il faut que tu vas bien. Il y a tété Katanda. Il y a tété, ma tété Bumbika. Bilo Kangoyo. Eh, maman n'a pas de maman. Et voilà, l'osso yango de Lambi. Maman, dans mon somme, tu as tout la katikati. Ça c'est mon explication. Maman Angèle, ndenge ni osaki ba biloko oyo pona bato ba ota biso. Eza biloko na tio Afrique, o biso sepela na mingi. Mais eza te to ma oka mono tonile to yebi to lamba. To yebi ka to lamba sauce na tomate, to lamba mabouna na tomate. Donc tu préfères to mais quand on changer moi. Il y a pas de problème. C'est tout semble là. On va semble la catholique là. C'est nous un peu de quoi, ça tombe de pour toujours présenter des autres choses de personnes qui vont contribuer à maïna makila pour notre santé na biso pour voir na moto de cette solo ba ope bazangi nzambe kanisela bango bakisela biso un plus na kati na kolamba oyo ko diro ko mona biso sana. Amen. Tu vois ton ça va aux autres ça va détailler nga na wani. Bon appétit. Merci. Pour nous na biso tolambi yango na mabuma ngombe, tutie soso, tutie mbisi ya mbusu na kati. Donc, les atuna forme tu veux bâtir ce que nous sommes. Oyo okuta na ngoka yango. So okuta na libuma ngombe olie, so okuta na soso olie, so okuta na mungusu olie. Eh mami. Donc, les autres blocs en bout. Eh, on arrête. Voilà, bato balinga kama meli ya nitu. Bomoni hein. Maman Eliane, tu n'as pas pour la bino hein.
Na kwa sababu maman j'ai la kisa ngai na kumi fait fia e nga lamba elo mo boy mais na sala la mote ko boy ba ke partout est-ce que na o leka partout est-ce que bo mo na na o na o bimisa o tina pe carburant partout oh maman bo mo neki maman ele na tiki msina mtu bo baliaki na o tshi bo na poche na o bisa na o somba po to lia pona la kiseno bo mo en plus pour nous dans la mode dépense hein merci pour rien au monde encore pondu on écoute ma boum nous en a dépense écoute mbisi encore écoute soso Bah, on l'a bien fait dépenser. Il faut dépenser car surtout pour le mobile, hein. Les tingaboué, hein. Non, les langues d'Akala. Mais papa, il faut aller bien. Quand on est samedi, bon, on l'a belé mon pongo, nous sommes à mon pongo. Eh, et on a aussi les langues au corps. Na les guimes à côté, na les touma. Ça, ça les boutons qui chassent oh. Eh, bon, bah, ya. Comment la bannière le bac? Zakala. Eh, ouais, bah c'est pas le guigne. Kita mata. Mota. Na muneno. Na ko minango. Ko ba so ba zinga na ngo lo ko tanga fi. Ngape ngi bon tanga pe. Tala nous vivons ensemble nous mourons ensemble. De man kamo nyo surtout. On a ça. Na bien. Moi on ko so ngali sima kasi. Mama ba ko to. Mais c'est tout ninga. Ula sana. Na kuzwa. D'accord. Te caméra qui na honte. Na malembe. Na kuzwa. Kito mo biloko mama otida. Ndika na lobi. Mobali faut occuper ka bien. Ndabo mona. Ni bel tabo na Kishasa a ni bel na biso. Kolia o kam te kim sabon. Kolia. O ba kolia o ka. Yo mutu sabon ka soka petit ona na kin. E ko mo sala mi ndako ko yo ka tika bloka petit ona na kin. Moye pa bisa mo siki ona leki bopo tuno olia kiango wapi. Ole mabumu. Nakati ya pondu ole misa ko nakati ya pondu ole so. Félicitations. Merci. Comment on a élevé maman Angèle? Pour appeler à la maman Angèle, on a ça à créer à Babijou. Il y a un appart à nettoyer, j'ai un petit peu à nettoyer. Maman Angèle, on va m'appeler Mbolo, hein? Comme on dit, on apprend tous les jours. On a m'appeler Mbolo, yaya. On a disposé de temps, on a tangé le bout, on a ébaïté. On appelle le bout, et quand on a mené à la Providence. Merci beaucoup. Pas mon nid. Il y a pas de talabo. Bon, on va on appelle mon ninga mon frère. Maman se peut masser là. Il peut beau to kola soko lambo wat. Il peut en tout cas tout ma kusa. Ana le boka pas sipe. Mo bagné. Eh, plana na olamba. Basa kanite. Merci, Nakali, au botali, le bon habitant maman Angèle, comme on a un elbow Angèle. Pour les amis, ma créativité n'a pas créé en haut. À mon comme on fait ça en haut, maman a naquille. Ah, ouais, se déplacer par la cahier pour l'accepter. Il y a bien ma pambolé, mais pour bien pour le bâtiment, mais à pambolé. Bon, mon habit le bout, chaque jour, on l'ex, chaque jour, on l'ex. Parce qu'au carburant de la table dans la voiture, 10 points, ils ont consommé. Bakabaka, tout est bâton. Non. Bâton, bakabaka. Mais si mon kaka, on a Londres, on a Central de London. As-tu un 100 euros? Je ne peux pas me dire. Je ne peux pas me Congo. Je ne peux pas me dire Jeep. Et ça, c'est un carburant. Je vais prendre le lien. Je vais prendre le lien. Je vais prendre le lien. Tu me mets encore il y a un beau boulot. Fais moi on a balé là. Ah voilà, il y a un beau boulot de là. Colomba. Tu fonces là moi. Merci. Vous continuez à s'abonner toujours hein. Dans compte YouTube na nga pona maman il y a ni tout vous s'abonner. Pour boire ta maman boité. Ça veut traiter de conseil la providence. Tout dans le monde temps mutu ne peut azala kuna yo za anaki no tali yango.
mariage, baptême, anniversaire, vous exécutez pour nous contacter pour le mariage. Le monde a 10 ans, il y a service de la Providence. 10 ans, il y a ce qu'on a merci beaucoup, Yaya. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Nous avons mis le sac comme la mungo à bariki. Nous avons mis la ligne de ma famille. Pendant que ma carte. Oui, bien noté. Alpha Bumbika. Bye bye.